Coucou, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ma grande famille. J'espère que vous êtes très bien. Skawapi et Swami Bino par la grâce de Dieu. Bisope Savan, Zamba Bateli et Azoko va toujours na kobat la biso. Voilà quand tu as que ce qui te y sous du bosso la bino boye, cela veut dire que tu as envie, je m'excuse, cela veut dire que tu as envie, Nzambe abateli. Donc, le coup là, abateli et si ka obatabo moibaza, et c'est toujours copé ça et merci pour rendre grâce pour na oyoye aza pour na biso. Tendre Père, l'homme de Galilée, Yahweh Topesio, merci. Merci éternel Dieu, merci l'homme de Galilée. Merci Nabo Moya Papa, Maman de moi si mobile Oya Sud Bakou ya Kolandanga la Tango Oyo. Éternel Dieu, Yahweh Napesio, merci pour Nabo Moinaye. Yahweh Nzambe te recommander moment la biso c'est dans le boko na yo. Tike tengala à l'instrument, Pamba Seigneur Dieu des armées, transmettre un message pour na peuple na yo. Et ça la message que kote kobota mbuma pe ko ça la misala. Oyo nyon soyo te Yahweh na chasser Yahweh na on y est sans effet qui m'a bolimo na yo pe bon zambe na yo papa et mi moni sama et à la partage la biso de vie jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci ma grande famille, j'espère que vous êtes très bien. Vraiment dans au singa na biso vraiment tous abonnés. Ceux qui lelo ezambala na ya liboso ya kolanda vidéo ya mama bi mama ta motali vidéo au bénéficier lelo ko moko ya mukie ata mukie kaka. En tout cas, s'abonner et ça la bien et ça la bien en classe. Ceux qui posent déjà abonné au tali vidéo, en tout cas, tous en raté pour like kaka. Tous en raté pour like kaka au tali vidéo, bah like wanande et ça bien et permettra que vidéo est tambola en fait est circulé quoi. C'est ça est circulé ma casse na carte YouTube donc bah like na bisonde et ça la que vidéo wana est circulé mais celui qui like té vidéo ko circuler ma casse et moi peut étalement et ça parce que tant que partager bon tant que bénéficier peut-être les appels dans des mois dans un point mot boy appel a besoin à bénéficier ne loko o yo pe osali ni o bénéficier nango donc bah like na biso bah partage bah commentaire na biso vraiment des ekosunga lisusu ke et bah na komatisa bah vidéo na biso et na ebike na nzela à travers bino nde bosunganga bosala ke na mata lisusu donc na nzela ya monimo mo centre donc vraiment to s'abonner massivement sur tali vidéo kozanga te ko s'abonner vraiment s'abonner au liker au commenter pourquoi pas ko partager nzambalola a kozanga te na kopambola biso voilà que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ma famille. Na sujet moko oyo nangi to partager lelo sujet oyo eza vraiment très important na koyi koloba eza pe parmi ba sujet oyo pe ezokotisa peut-être ba confusion mususu et na kati ya mabala awa na loba toujours tant que ya na sujet to ya na sujet ezo concerner ba papa pourquoi na sujet ils ont concerné pardon uniquement ba maman pourquoi ya na sujet mususu ils ont concerné couple batunyo somi balé mais na lobara mingi dans la carte toujours côté ba maman so na lobi bongo c'est pas parce que ba maman nazo juger bino to pe nazo condamner bino to pe nini non au contraire je vous aime beaucoup ba maman pena na linga bino mingi po bisoka ande tanto nzamba sala ki mwasi nzamba tia mwasi a établissement mwasi atia mwasi na ba qualité ebelé na ba capacité ebelé alors mwasi a lelope esengeli amiyeba malgré vitesse yango ndenge kaka mokili yango ezokendele me yango te nde koempêche mwasi amiyeba mpe ayeba nini oyo ya koyi kosala na nini oyo akoyi kosala te et surtout ayeba nani oyo ye azali. C'est très important parce que soki moto amiyebi eza important makasi moto esengeli amiyeba et surtout mwasi parce que mwasi ntango omiyebi okoyeba pe eloko nini oyo esengeli osala okoyeba pe rôle na yo to pe mission na yo na se na moi oyo et en particulier soki oza pe déjà na kati ya libala to ozoko se préparer okende kokota na libala okoyeba eloko nini oyo oke kosala kuna. C'est très important vraiment donc cela veut dire que tant na lobela mingi ba mama ezaka pona linga bino mingi ezaka pona linga ki to bongisa to miyeba
te ba place otoza ba nani otoza nini osengeli tosala et nini oyo esengeli tosala te. Lelo pena sujet onga na ekolobela lelo eza sujet ya nzoto ya nzoto mwasi ya kibomwasi. Pourquoi na loba ibongo na débit eza parmi ba biloko ezo causer ba problème ebele na kati ya mabala parce que eza na basi mususu aboti na ye na kati ya libala asali pe plusieurs années dans le mariage aza penza na ba année ebele na kati ya libala mais mwasi wana ayebi fonctionnalité ya nzoto na ye te ayebi te lolenge nini oyo nzoto na ye efonctionnaka. Et eza pe parmi ba cause oyo lelo ezo rendre basi ebele frigide. Frigidité ya basi ebele pe ezouta à cause ya ba comportement ya mibali ya infidélité ya pasi o mibali bazopesa basi po mobali mosusu omona aza na infidélité mazaka mde mabe a maltraitera tellement mwasi asala mambo ebele tellement que esali ke mwasi wana akomi frigide mais eza na frigidité mosusu o nga pena na ekolobela lelo mwasi basi mosusu bazokoma frigide. Pourquoi? Parce que nzoto na ye amiyebi bien te donc lokola ye pa miyebi bien te mutu to pe mobali oyo ye pe aza na ye ayebi pe fonctionnalité ya nzoto ya mwasi wana malamu te ayebi pe lolenge ya kosalela komanipule nzoto ya mwasi wana te nde ezosalaka mwasi ntango azoluka akoma na ba point moko boye akoma na ba étape moko boye na moment ya intimité na ye na mobali na ye mwasi azokoma wana te ndozomona ke ezosala pe basi mosusu dégoût bazokoma na dégoût ya rapport sexuel akomi na dégoût wana. Pourquoi? Parce que nga nakanisa ezaka boye nga nalingaka nakoma boye asala nga boye nakende boye nazonga boye masala yango te donc ntango mpe ezoluka ke bosala fête na bino kuna mwasi wana aza na découragement yango mpe ezocréer ba frigidité mosusu na basi na kati na mabala. Tout ça pourquoi? Parce que ba couple ebele bovandisi tabou na kati na ba couple na bino boza mwasi na mobali mwasi na mobali bazaka na secret mwasi na mobali bazaka na eloko ya kose cacher te et surtout pour ce qui concerne banzoto na bango eloko ya ko cacher ya kose cacher ezalaka te. Donc c'est que mwasi na mobali ntango boza na kati ya libala boza na donc tabou fu ezala kati na bino te tabou ekoya koluka nini tabou ekoya kosala nini na kati na bino donc ntango bovandisi tabou boza na bo ba limite moko boye boa lokola ba cousine na cousin boa na ba limite moko boye nde biloko wana ezocréer ba biloko na tandis que soki mobali wana aza mobali infidèle ayabanga nzambe te ok libanda kuna ntango okenda kodécouvrir ya ebele makasi mais ntango mwasi na kati na ndako oza na tabou oza lokola na ba biloko moko boye lokola soni lokola banga lokwa soki nini na mobali oya yo moko okokaka koyebisa ete eloko nini oyo za na posa au ceinture eloko nini oyo za na posa au vivre to pe nini oyo lingi ye asala yo basi mususu asali plusieurs années dans le mariage je m'excuse asali plusieurs années dans le mariage aboti pe bana mais moi si wana peut-être azaka femme fontaine amiyebaka te mwasi wana amiyebaka te soki azaka femme vaginale to azaka femme clitoridienne amiyebaka te mais mwasi wana aza na ndako ya libala aza na mobali amiyebaka te et mingi soki olandeli bongo okomona mwasi wana peut-être mobali wana ta mosusu mobali ne ya liboso ya vie ta mosusu mpo aza mpe mobali ne mpe ya liboso ya vie te azone pe batango osala pe ba vie ya ndenge moko soki ebele bete nzambe basali ye grâce akoti na kati ya ndako ya libala bali mais mobali oyo abali mwasi il faut ayeba ko mwasi ntango aza wana il faut oyeba nzoto na ye yo na mobali na ye il faut oyeba nzoto na ye et puis ye moko mwasi wana asala nini amiyeba convenablement amiyeba mpenza nani oyo azali eloko nini oyo na nzoto nde ezofonctionne ndenge nini esimbamaka ndenge nini esalamaka ndenge nini donc cela veut dire na kati ya couple faut bolongolaka tabou ntango bovandi bosolola oyo ezoconcerne vie sexuelle na bino oyo ezoconcerne banzoto na bino ekopermettre bino boyeba na makasi ekopermettre mpe mwasi wana ayeba mpe amiyeba ye moko
Donc, tant que vous avez un moment d'intimité, essayez de rappeler que ça a un exercice pour permettre que Mouninga pe Moussoussou ayeba pe amiyeba. Tant que vous avez un temps de dialogue, dialogue oui. Yo ko lo ba couple faut dialoguer to boité dialogue tant boza na dialogue na bino bo solo là tant sous boza na projet moko bozo ka monter tant sous bozo dialoguer concernant avenir ya bana ya foyer na bino ya makambe belé mais tant boza na dialogue il faut aussi ko koti sara o ezo concerner bino tout d'abord pe bino moko ba vie na bino ba nzoto na bino parce que tant boza na libala boya stage té quand même boza té que boye stage boye sika mo bozo ça non stage après boke quelque part boke ne pratiquer nyonso osala ngo wana et siko tangu bozo solo pourquoi ko épargner ba sujet o eza très important o eza pona bolamu na bino o eza pona bolamu na bino basi belé bazawa ba dégoûta rapport sexuel ba dégoûta ngo ba dégoûta donc nzoto et ça comme frigide pourquoi parce que dans ami santa raté tant que un moment à fête non ba na ami santa raté ami yeba raté donc yeba raté que faut boyer et il y a des hommes aussi hein, s'il vous plaît ba papa tant que un moi si na yo na moment intimité il faut au moins que soit temps il faut pas que ça là moi si roi soso il faut que soit temps dans le besoin d'exercice parce que tant que vous avez un moment préliminaire vous piquer bozo sala bozo yebana bozo sala bozo yebana bozo luka boyebana muta zwa par na ye à se retrouver tant couple va avoir un moment intimité muta ka rotika muta zate mutu nyonso fois pesa le meilleur de ye pour à se retrouver dans ba sentiment nzo tourner à la satisfait ou satisfaite alors tant vous avez moi sinayo ko moi si quoi société au sala et au manipuler le la soso moko boya vite fait pour moi si et permettre et ça la que moi si amiye baté à se retrouver te non et moi ça la que basi ba se retrouver te amiye baté basi belé yango lelo basi ba komi na système ya bibaka baka asa sous na confiance en donc asa na confiance en zoto nete pour amiye bité aye ba raté zoto ne fonctionnera ndenge nini sala ndenge nini yango moni moi si soka yoki oyo soki obaki oyo soko tie et ko sala boy azu abaki azu atie pourquoi parce que na moment wana a se retrouver kaka a comme parce que eloko oyo ezo komisa yango wana or ce n'est pas ça. Déjà nous autres nous quand yo moko miyebi ozana confiance en nzoto no makasi okoyeba malamu lolenge nini ya kosalela nzoto na yo mais soki omiyebi te oyebaka te kozala la femme frigide pardon ozala la femme vaginale to pe clitoridienne oyebaka te tant ozala no pe femme fontaine oyebaka te oumela déjà na banye na kati ya bala mais o se retrouver na na point wana te pour eloko wana ebimakati na oyeba oyo zali yango nde kosala ke épargner basi ebele na babiloko ya bibaka baka parce que tant bokoma na babiloko ya bibaka baka na parce que bomiyebi te parce que mutu soka yebi fonctionnalité nzoto na yebi ndenge nzoto ne fonctionnaka ayebi ndenge azalelaka azana ta babibaka baka wana te azana ta ya babitia tia wana te po ebi ke ngana fonctionnera boy nga il faut kende boy il faut sala boy et mutu oyo azana epe oto bengi mobali pe ayebi fonctionnalité nzoto ne ayebi ndenge nzoto moi sine fonctionna akosala yango ndenge wana pe ba okende bien maintenant yozaka soki abi zwa ya kotisa okotisi donc na omona basi belé et ça passe ils ont pris ça passe donc nous sommes les autres ça que moi si azala la confiance na été ana confiance en nous autres était ami yebité au fait to boyité et ça na ba moment mususu peut-être stress peut-être makamoro boy peut-être nous autres et ça ba biloko ba produit aphrodisiaque to yebi kezali tant mususu moi ba chocolat mususu ezalaka moi tangawisi moi clou de girofle moi nini okoki komela par hasard ce qui peut-être nzoto et s'affaiblir et c'est peut-être mais ça dit que yo soki biloko wana ezate yo ok na mbedu na mbani oti yo soki biloko wana ezate yo soki obakiti yo soki okotisité yo soki ça a été au sein l'autre pourquoi parce que okomi ko se détruit bino moko pour rien pourquoi parce que bozo mi yeba te oyebi nzoto na yo te nzoto ya yo moko moi si mi yeba pe mi pesa valeur yeba nani oyo zali yeba nzoto oyo zana mo fonctionnera ndenge ni parce que ce qui oyebi fonctionner tant nzoto no oko partager yango na partenaire na yo mususu pe
beta mususu yo pe muto ebite me ye muta lolenge na ye kaka ya kosalela na yo à faire découvrir yo yango. Osomon à faire découvrir yo yango esali ke nini boyebani malamu na mutu azui par na maintenant boza wana yo mwaso miyebiti mobali pe de même miyebite boza wana ka alibala boboti bana oui c'est très bien mais siko nzoto na bino osaela yango ndenge nini est-ce que miyebi nzoto na yo est-ce que ozozala satisfait est-ce que donc ba maman message oyo maman biaki na poto partager lelo yango wana c'est très important ya mwasi amiyeba nzoto na ye sala étude nzoto na yo sala exercice nzoto na wana partenaire na mobali na yo fait na mobali na yo partager na mobali na yo nini oyo lingaka nini oyo lingaka te c'est très important parce que tant comme frigide yeba ke nzoto mwasi tant comme frigide nzoto mwasi pe comme malili tandis que nzoto mwasi sengeli te eza malili nzoto mwasi koma malili siko tant nzoto no ekomi malili mobala bando sentir susu lolenge sengeli te mobala banga nzambe te osani autula mwisi ya sasa akeli banda siko tant okeli banda akendo découvrir le susu ya ebele après yo tikalika mabono nzamba osunga osala mama mais siko yo nzoto ngo openzamba pesi yo yebango pe malamu yebango malamu c'est très important yebango penza malamu yeba nzoto ne fonctionne ndenge zala na confiance en nzoto na yeba nzoto na yo oza mwasi ya ndenge nini oza mwasi esengeli ofonctionne ndenge nini oza mwasi esengeli osalela ndenge nini basalelo ndenge nini basimba ndenge nini nyonso wana okosolola yango na mobali na yo okopartage yango na mobali na yo mutu okopartagera na intimité ye nda koyeka yo pe akoyeba lolenge nini esengeli asala po se retrouver ye pas se retrouver c'est ça. Et frigidité mususu ya basi mususu lelo eza pe cause ya manque ya pardon na kati na ba couple. Maman oza peut être un papa asalaka likambo moko boye asenga na ye pe pardon mais tellement le kongo choka ka o makasi etikala o blessure na kati ya motema malgré pardon ya papa eloko wana e détruisa kati na yo mais o continue kozala na kati ya libala wana mais tu te détruis. Ozomi boma parce que balobi pardon et sa puissance o libéraka soki muto asengi yo pardon et que yo pe o accepter pardon no bi oui ça va merci na limbisi yo mais tango limbisi na kati na yo ozokoka ko bimisa eloko wana ozokoka ko bimisa eloko wana te afin que o se libérer ne oromona pe basi mususu bakomi frigide. Frigidité latiye. Pourquoi? Parce que tant azaka na mobali wana elongi ya mobali wana ekomande ndire batiela epenza boy nani carré ya film ya acte wana to pe eloko wana o mobali asala mais soit okei otiki soit ozali olimbisi et tu fais un effort de ya kolongolango kati na yo pour avancer parce que tant oza satisfait sexuellement à cause ya eloko wana ozo avancer te nzoto na yo ozo fonctionner te. Ils ont fonctionné, ils ont avancé à malonga na kati nzoto. On mona pe mususu alia kamela kamela. Ozo mona ka santé. Pourquoi? Parce que yo moko mikanga na kati pour na manque ya ko se libérer pour na eloko wana. Ya mapeza laka soki mobali asengi asali eloko moko ya grave asengi lo pardon ma répéter ngo lisusu wana en tout cas ba papa bolimbi sanga wana peza mabe makasi. Mais soki osengi pardon otiki Mama, ce qui papa asenga pardon atika me kati na yo iloko wana ezakaka ozokoka ko se libérer na ngote nzoto no e fonctionner lolenge sengeli te ozala na dégoût ya mobali wana okomo préféré ndaki musala donc azaka kuna ayate donc présence neta yo munya webika ke nenga yebe tant okota na pokwa tant esenga biso za na mbetu kuna donc obaye okomo tala ka acte oya sala okomo raisonner ka eloko wana ali nzoto izo ke okomo malili nzoto izo ko ekomo malili nzoto eke beba yo ba sensation ba sentiment ba biloko no nyonso izo ke na robeba izo ke na rolongwa sko ko vivre nini yo moto oza ndenge nini
oza ko se détruire. Oza ko se détruire. Donc, ba maman, tumiyeba. Zwa temps na papa ya ko solola. Papa, zwa temps na maman ya ko solola. Ya ko yebana. Ezo permettre bino boyebana malamu banzoto na bino. Boyebana façon nini ya ko salelama. Boyeba façon nini ya ko zalela na intimité na bino. Et exercice entre couple na moment intimité ba moment ba préliminaire wana tout et permettra mutu ayeba mutu pe amiyeba ye moko c'est très important et ko épargner bino na babiloko ya bibaka baka na babiloko ya bikotisa et surtout biloko na kota même tina mibali donc zomona mobali soko aza na programme ya bike lelo ngana mama boy ameli biloko biloko ce n'est pas normal. On osa sous naturel to komi artificiel ou bien ni o komi eloko ka soki tele na pile zate yo sate donc faut ka pile ça la po yo za la activer et ça na sens donc c'est très important dans les couples ya ko yebana sur ce point. C'est très important dans la vie à motu ya ko miyeba ya ko yeba nzoto ne fonctionnalité nzoto ne et ko éviter ba infidélité mususu et ko éviter ba frigidité mususu et ko éviter ba dégoût sexuel ba biloko wana nyonso do yango wana ka nyonso na kati wana et ko éviter parce que tant mutu alingi mutu na azana mutu na amiyebi tant azana posa akoma na ba niveau mobo au sola na mutu ni au partager na mutu na au salango au sala ndenge ye alingi mais soki mutu wana déjà ye moko amiyebi te li solo ezalaka te partage ezalaka te boza na couple bozwa temps à partage te. Ata nengo beti libaku botali video ya mama ya bibo moni ko se retrouver mo eloko eza na kati ya couple na yo partager na mwasi na yo partager na mobali na yo et ko sunga bino pe bo fanda siko ensemble bo ba ko sani ni ko bongisa metan yo lobi ka be makambo ngo pe makambo ngo nini eza makambo o nzamba sala lo ba multiplier vous donc on se multiplier mais eza juste l'intérêt à la santé na biso donc cela veut dire il faut miyeba pour oyo que se retrouver place moko be tam susu sentiment na yo tam susu ba sensation na yo ezaka na wana linzaka likolo ok bwena sama mo be tonton mo bazo passa le vernis en salo manzaka simbi eningi si biloko nzoto bi et bon on a zarani na ndako yeba mambo tende infidélité koti ozomona biloko yango siko soki oyo zane na ndako partage ana moi ba exercice ezali ba bloko ezali koyeba na kozwa temps ko partager kozwa temps koyebana ba bloko wana nyonso ekota neni ezala te donc c'est très important moi si yeba nzoto no yeba fonctionnalité nzoto no mobali pe de même yeba nzoto no ndenge zo fonctionner éviter bino na ba biloko bibaka baka na ba biloko bitiatia donc yo koma na o soki o melite soki o bakite soki o kotisite soki o salite nzoto ne ko fonctionner te o ko pesa les meilleurs de yo toza kwa mutu mo azomela ba biloko pembe boyebi ba biloko pembe na o lo ba poussière. Donc, il y a pembe wana so melia mo cotisio melia sali ba trouble ndo sali action. Donc, ça bilo kwa pembe donc ozo yeba kutu te so ozana. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nzamba pesa biso mai na makila pamba te. Nzamba tia oya tia kati na biso pamba te. Poto sa ela ndenge sengeli na naturel. Poto sa ela ngo poto miyeba. Nzamba tia ba partie na nzoto na biso tia ba partie o eza sensible na nzoto moi si ezali. Moi si amiyeba mobali pe ayeba moi si na ye malamu po ba yeba na ko marcher malamu infidélité zalate ba dégâts mususu ezalate ba fragilité kotate ba dégoût ekotate metango yo biloko wana nyonso yo yebi na wango te mobali ozwaka moi si ka lokwa soso poko sili bolali pongi na tonga surtout ki naza nze aboti mwana lobi nango poko bana misato 4 5 bosuka aka wana non ce n'est pas ça ale tango pe mibali pe mabe tango po okende kuna libando se retrouver kuna libando bengi o akati kizengi obi ye kuta yeba atetika na kangama nanga pourquoi pas koya kosunga mwasi na yo
Pourquoi pas koya ko sungela ngo moi sinon parce que oyo bala ye wana obo partager na reste ta vie ye wana. C'est très important. En tout cas, ba maman message maman bien zaki na ngo lelo poto partager wana moi si ni ye ba nzoto na yo ye ba ndenge fonctionnaka et ko permettre yo o s'épanouir sexuellement. Donc tant moi ça mi yebité, tant moi ça za na ba limite ba bilo mususu azo mi yebate ya ozo mona basi mususu ba épanouité. Ba couple mususu eza épanouité sexuellement, épanoui sexuellement exacté. Donc cela veut dire tant biloko wana nyonso boyebi yango ndeko permettre bino boza l'épanouir et ko permettre moi ça d'aller épanouir sexuellement mobali et couple na bino mobimba et na nyonso wana et ça les makana nzela ya bino mibale moi sina mobali au travers dialogue, au travers ba moment na bino ba préliminaire moi ba exercice en couple ba partage nde et ça la ke boye ba malamu biloko wana nyonso po e ba ngosala nini na kosunga biso vraiment ba maman nzamba pambola biso ozui bakwa otala vidéo kozanga te ko s'abonner, liker, commenter, partager et ngana bino tokutani prochainement pour le numéro à Sika. Merci, au revoir, que Dieu vous bénisse.